Shalom, shalom, pepe na Nzambe, ba mama nyonso, tika kimia na Nzambe, eza elongo na bino na émission na biso tolobi, on l'appellera femme à travers Mama Bena na présentation. En attendant toujours landa, frère na biso Mardoché, na nzembo kitoko, oyo aza kolobela biso que notre Dieu, il est capable. Ya solo Nzambe na biso aza capable. Ndenge ebele tomonaka ke Nzambe na biso azosala te wana ba mususu bakomi na impossibilité, bakomi na ba négativité mingi oyo tobengami ba chrétien po amoni age eleki amoni makambo ebele ezokokisama te ezosalama te peut-être na faute na ye moko na kombo loba Nzambe wana kuta comme incapable. Notre Dieu, il n'est pas incapable. Exact. Jamais. Vraiment, nzembo yo est révolutionné ba maman nyonso, maman Jeanne na Londres, maman Lily, ba maman à Paris, ba maman à Canada, sœur Belinda na Amérique, ba maman à Suisse, maman à Lila, maman Perle na dédié nzembo o pour na bino nyonso. Pe ba maman mususu o baza en secret, de loin ou de près. Amen. Amen. Donc nzembo yo naza ko de dia ko pona bato nyonso ko ndima bango elembi. O ba moni ke ba komi na suka. O ba moni ke ba porte ekangami ezofungoma lisusu te. Oh, à travers notre Dieu, c'est possible. Vraiment Zamba pambola frère na biso Mardoché na nzembo kitoko oyo aza kolendisa biso bandeko nyonso oyo baza maladi ba situation oyo za komona ke okomi na suka na dédié nzembo oyo epa na yo et révolutionner foi na yo lisusu. Vraiment à travers émission na biso tolobi on l'appellera femme ba mama na nga lelo lisusu jeudi ngonga to ngonga kwenyo so oyo ozwami pona kolanda biso na ye lisusu pona koba ko révolutionner yo à travers émission na biso. On l'appellera femme. Bandeko nanga basi ba mama na ngai tolandi loyembo oyo ndenge elendisi biso Nzambe na biso aza capable, aza incapable te. Yango na bango tozokende esengeli to lamwisa Nzambe. Tala monguna si akoti na ba domaine nyonso basali na Nzambe bana na Nzambe bakwenyo sopona koluka kolalisa église na Nzambe bana na Nzambe
mais na ngongo nzambe pe aza koluka banani o bakoki kolamuka lokola ba intercesseuse biso ba mama vraiment na mbula o 2017 na kosenga vraiment tozala mingi o esengeli tozala ba pleureuse basi o toza kolela kobondela o etindami epesamaki na Abraham ayeba ko intercéder oyebi na tango ezoya na koluka un peu komeka kopesa la différence même à la prochaine différence ya kozala kobondela na kozala mobondeli azali mutu aza kolela pona baninga mususu mais kobondela mutu nyonso to akoki kobondela mais nzambe azomona bato ebele baza kobondela mais babondeli baza penza te oyo baza pona kolela pona pepe na nzambe bana na nzambe basali na nzambe ebele bakoti na bakisi ebele bazongi sima ebele bakoti na kindumba makambo eza mwa ebele tolanda ye meme video moko proverbe autaki kolekisa awa ndeko na biso mwasi oyo akangami na mboka oyo proverbe autaki koloba awa na Maroc ndenge nini pasteur wana amemaki ye na bapasi ya poto amemi ye po aya na poto mais na à partir ya Maroc akomi kopropose avant amema ye na poto esengeli akushe na ye akoma mwasi na ye mais ndeko mwasi wana azalaki kobondela andimelaki Yesu Kristo aboyaki baproposition wana mais na bapasi na basouffrance ayeli su kokwe esusu na piège oyo akwesamaki na ndeko mbali mosusu oyo baboti na ye bana e akimi ye asundoli ye akei lelo ndeko mwasi aza kosufri bolandaki video wana oyo proverbe alobaki esengeli tosoutenir ndeko wana mpona kosauve ye totala mabe na ye te totala masumu na ye te me akoki mpe kozala moko oyo azali fille ya Sara oyo nzambe alingi kosauve ye. Alors lelo vraiment bamama na ngai mingi na kokende musika te nalingi na partager na bino sur la parole. Oyebi yambo na kota na exhortation totanga nano maloba na nzambe parce que liloba na nzambe epesaka biso foi epesaka biso ba révélation epesaka biso eza ko enseigner biso ko éduquer biso. Soki tozui mokanda ya Jacques chapitre 5 verset 12 mama ni surtout ko ozwami zwa mokanda ya Jacques chapitre 5 verset 12 Bible eza kolobela biso totangi biso surtout Bible lobi avant toute chose mes frères ne jurez ni par les ciels ni par la terre ni par aucun autre serment mais que votre oui soit oui et que votre non soit non afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Ba mama na ngai tolandi awa ndenge Bible eza kolobela biso elobi avant toutes choses mes frères et mes sœurs ne jurez ni par le ciel ni par la terre ni par aucun autre serment. Oyebi bandeko na ngai ya basi ba mama partout oyo boza kolanda maloba oyo je crois na partageaki na lolenge mususu lelo pe na loba na lolenge mususu maloba oyo ebimaka kati na biso eza na baefe esalaka makambo nalobaki yango nzambe akelaki mokili na maloba alobaki mokili esalama mokili esalamaki mutu asalamaki ndenge moko nzambe apesi biso pouvoir wana apesi biso capacité wana ya koloba tomonaka yango nde bandoki balobaka ebele baza kokumisa kutu force wana bandoki ondoki alobi esimbi ye okobala te na famille biso baloba na famille biso kutu baloba bokoprogresse te baklasse bokende liboso te batu baza kokwa na maloba oyo batu wana bazoloba bandoki bazoloba mais pourquoi pas tokoki kokwa na maloba oyo nzambe azolobela biso tolandi meme ndeko na biso mobali Mardoché azoyemba que notre Dieu il n'est pas capable. Notre Dieu, il est capable. Mais biso ne toza ko rendre capacité na nzambe wana, puissance na nzambe wana nil. Parce que tolingi ko fanda na kata liloba na nzambe te, tolingi ko tosa liloba na nzambe te, yango moni tokomi na ba impossibilité, na ba négativité, na maloba na biso. Toza ko tambula na obéissance ya liloba na nzambe te. Yango makambo ebele ekomi tokomi komona ngo incapable. Alors, yango wana mama nazoya na conseil moko pona kosunga yo maloba oyo tolobaka ekangaka bomoi na bato
Yango Bible même na loba kango Bible ezali prophétie oyo e prophétisa et loba makambo nyonso oyo et lobela biso et prévena biso makambo nyonso. Alors bato ebele bayeba yango te. Na kati na émission oyo mingi na kolinga kopesa o conseil mama tango za na kanda kozwa décision te. Tango poza ne sengo kozwa décision te. Luka tango za normal oyo ba kozwa décision. Tango ebi ke température nanga eza normal, oui. Parce que na kati na décision, tango zozwa décision na ona kanda, eko bebisa makambo na yo. Tango po zozwa décision na ona esengo, eko pe bebisa makambo na yo. Bato ebele to monango to mona to kopesa exemple lelo na bandeko ebele peut-être bamsu bazana kata fiançailles bamsu bazana kata mabala o babalani obona kata libala moi sina mobali bo discuter ngana to kozonga lisusu te ngana to kabwani après 3 mois 4 mois bato baswanaki babimisanaki bozo babosoto lobi bazonga lisusu yango meme na batango to kuta na kabiso na biso ba mama mo ba partage ma solo bamsuku to bakoma koloba ba conseil ko babi bakoma koloba oyebi mabala ya bato bakota kate soko lobi okota yo kotika na soni ka bato na baswana ki bangwana ka bazongani c'est-à-dire wana ezali ba langage oyo bazo pesa na ndenge ya mikolo ya sagesse mais Bible eza kolakisa biso nyonso parce que na kati ya maloba otolobaka eza na ba conséquences oyo ekoki kokomela yo na futur na yo na vie na yo ebebisi vie na yo. Yango zomona bato ebele bapesa ba oui na bango me ba respecta yango te. Bamusu pe bapesa non ba respecta yango te. Lelo mingi biso toza ba chrétien pe ba chrétienne. Oyebi tango yo za chrétienne ozui engagement ya kondimela Yesu. Olobi na ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobiksi na nga na kota lisusu simate na keli boso. C'est tout un engagement. Mais un engagement oyo yo zui ndai osali ndai ke na ndimeli Yesu. Yeba ke na engagement wana mikakatone koya, ba preuve koya, ba tentation koya, makambo ebele koya. Est-ce que okotele mangui na yango? Lelo tozomona bato ebele bazotele mangui na yango te. Parce que bato bazomona ka vie chrétienne, yango tozomona bato ebele, tozomona bato bazokende na église, batondi ebele moziki, bato bazobongwa mate parce que ba yebi vie chrétienne te. Vie chrétienne eza kwanga na lipa te. Vie chrétienne c'est toute une vie. Oyo proverbe alobaka biso alobi ke toza na lola, toza na lifelo, toza na lifelo ezali lola ezali. Lola eza miracle te oyo lelo bato tozomona na bala, na bota, na salabo. Tomona meme na Bible bato bazwa ba miracle, ba o meme bakufaka, Lazare akufaka, asekwaka, lelo Lazare azate. Bato bazwa ba miracle, lolenge na lolenge, mais lelo bazate. Mais bato wana bazwa miracle na nyonso to na Yesu azo compter sur ba miracle na zomona lola ezali lifelo ezali. Est-ce que bato wana bakota na lola? Point d'interrogation. Ndenge moko pe yo po bato na kala makambo biso to leka nango bango pe balekaki nango. Meme bandimi ya correct na bande musu Yesu ayebisaki bango alobi bino bomoni bikamwa bomoni miracle lolenge nyonso tu me bozo kanga kaka mitema na bino bozo continuer kaka na mabe bozo continuer kaka na osala mabe. Natali bino babikamo ndenge nyo bana Israël alakisi bino ba miracle alakisi bino ndenge nyo surtout mais botie kaka mitema ekenze eza pe ndenge boko la génération tozoke nango lelo basai na Nzambe ya solo baza ko prophétiser baza ko loba ko sakula sango na malamu na Nzambe mais bato balingi solo te balingi kotia moziki kote bazo ko boma bango ba famille na bango ko détruire ba famille na bango basi na bana kote bazo senga bango bambongo yango bazokende baosenga ba 1000 livres bazopesa vie na bango ezo changer te mais côté oyo bazoya po basunga bango nde côté wana bamoni bango kwa mobobe non continue biso toza ko continue parce que pardon Nzambe atie kati na biso ezali ke bato bazwa sali to sauver bato yango mama na ngai na kati na on appellera femme na lingi natalisa yo ke tango ozali mama ozali mwasi na vie na yo maloba na yo ekoki kokanga vi na yo opogese tokende liboso te yango Bible meme ezoyebisa biso ezolobela biso bike tango ozosala ve raisonner yango enga na bakisi ke kozala na kanda te tango oza na kanda kozwa décision te tango poza na esengo kozwa décision te luka tango ozali na température moko normal
parce que ebele basala yango bakoma bambwa mbwa sanzi abi na sanzi na ozongela biloko après azongeli yango et obosani ke tango zongeli yango peut-être ezange liwa na yo makambo oyo tikaki neti biso leo ba chrétien otikaki kindumba otikaki koyiba otikaki masanga mais tango kutani na vie chrétienne ba épreuve ba tentation bi nga na lembi na nga zongi na nga sima bato ebele bakufa tozana ba témoignage je crois na pesa témoignage moko ya ndekulanga mosi moko sœur Odette azaki engagé na kati ya foi tozaki ko bunda bitumba elongo na vie chrétienne mais na ba épreuve na ba circonstance kutani yango alembi abi non nga na lembi aye kozonga ti na niveau muto bandai kopela moto na bandai kosalela nzambe azongi ti na niveau ya kolinga handicapé o bakatisaka na Brazzaville batambolaka na bavelo une servante de Dieu tala humiliation oyo diable a humilié ti kozonga na niveau ya bahandicapé azwa mobali handicapé oyo atambolaka na bavelo abandaka kotindika elelo aza na si ya mabele parce que bible ezoloba na biso ke on se moque pas de Dieu et mingi na biso bamama tolingi nzambe asala tolingi nzambe avisite biso mais tolingi kobatela makomi na nzambe te lelo basali na nzambe meme ya solo tozomonisa bango pasi kobenga e basali na nzambe meme ta mosusu soutien mpenza ya solo eza te basali na nzambe mosusu bakolala kolamusa bango papa nazala posa ya priere posa ya boye omona oye kose confie na mosali na nzambe asungi yo me na yo moko olingi te ke ozwa libération to mpo ozwa lobiko po bato mosusu omoni nzambe asala biso grâce ntango bato mosusu koza kose confie na biso toza komipesa âme corps esprit mobimba mpona kosunga mpo ke ozala libre ozala free ozala bien na vie me bamosusu baza kolanda yango te eza kokwa par exemple lelo nga nasali science infirmière ntango tozoyamba maladi ntango ayepa na yo maladi soki azolanda 3 médecins ou 3 infirmiers à la fois aza na 1000 chance akobika te parce que ntango ayepa docteur o docteur apesi bakisi mosusu akepa docteur o docteur aprescrit so bakisi mosusu siko kisi nini ekobikisa ye mingi ememaka na kati ya liwa ende lelo yango tozomona kindumba ya molimo na kati na bana na nzambe bamama surtout biso mingi bamama mpo lelo baeglise etondi mingi na biso basi makambo ebele eza biso basi omona ndeko mwasi akonsitaka mama bela na problème na nga sunga ngai akepa mama elfe sunga ngai mama be mama do ndeko mwasi aza soki na bamama 5 bandeko baservante 5 bapaster 4 oyo akonsitaka bango siko wapi oyo akosunga oyo ya solo wapi oyo akolobela kati na solo siko ekotia confusion kati na yo etie mbulunga na kati na yo eza lokola yo moko ole madesu ole pondu ole loso ole fufu ale balusi yo libumu epesi diare parce que confiance na yo moko ofre na biso madossier ayembeli so yo moko confiance elongo na nzambe eza te esengeli na biso bamama biso moko tozala na yo moko zala na confiance na nzambe mutu akopesa prophétie mutu akolobela mais yo moko communion personnelle na yo na nzambe nzambe alobelaka yo nini liloba na nzambe elobelaka yo nini yango tozomona mingi ebele bakwesami na file ya maloba alapi ndai ngai na mutu wana tokolobana te après lobi kuna komi aye kolobana na mutu yo moko kaka sans même asala confession ke nzambe elimbisanga nalapaki ndai nasalaki bandai oyo tolapa bible ezoloba yango bave oyo tosalaka ekangaka eblokaka vi ya bato ekangaka vi ya bato e bato ebele bave ekanga bino maloba oyo oloba ekanga yo kobenga mutu su ndoki te etel docteur yo moko oza ndoki ya vi na yo parce que maloba oyo obimisa ekanga yo omona yo moko lobi likambo na kosala te après ozongeli yango olobi yango mpa na bato témoin yango mpa na bato après quelque temps yo moko ozongela ndenge na oto kolobaka ke eza lokola mbwa asanzi après azongi lisusu biloko wana ngulu auti na potopoto abimi basukoli azongi lisusu eleo eza pasi mingi mpo ovive loboko na nzambe na modele wana yango bamama na nga tosala keba na bave na maloba oyo tolobaka nzambe aza kopreveni biso yango parce que na se awa bible eza koloba so lobi ke afin que vous ne tombiez pas sous le jugement maloba wana ntango oza koloba osali meme confession ntango ozongeli nango jugement ezotombe si yo moko
yo moko lapaki ndai yo moko lobaki ozongeli yango jugement ezokwea ka likolo na yo moko eza kobloke vi na yo makambo ebele komarche te esima tomona meme ndeko mosusu ndeko moko nga na mobali wana tokozongana te apres ayekozongana ayekokwela malade ya sida eza na bandeko ebele naza na témoignage moko bandeko ebele oyo tosunga nazali na ndeko moko ya mwasi na Brazzaville omoni bandeko mosusu ebele ya basi bazovivre bango moko na vie ya kindumba tututu mais ndeko wana banda kofutela ndako ye moko possibilité ezalaki te kana vie chrétienne oyo parce que vie chrétienne eza kwanga na lipa te ndeko aleki na badésert aleki na basouffrance banini azongi nsima e na pasi wana naye kokutana na ndeko mwasi naye kosekourir nabi oza na mongongo kitoko oyembelaka nzambe kitoko okoki kozonga nsima bote mpo na pasi na sunga ndeko wana na kotisaki na kata mosala ya journalisme tokomaki kotravaille na ye na bandi koprepare kobongisa ye parce que lelo na poto journalisme eza na mbongo te biso na Afrique to bandi kozosala mosala ya journaliste okoki kofilme boza na espace bokolekisa baespace ya bato bakofuta bino ntango mosusu $200 e na $200 ofuti espace 100 bino bovivre na poto journaliste tozosala eza na mbongo te e nazwaki ndeko wana tosalaki ekipe ndeko wana na bandaki kosunga ye mpo nalongole na vi wana ya kindumba tokota na kati ya mosala parce que mosala nde efutaka mosala mpe bible elobi ke ntango ozosala mosala no nde ekofuta oyo ekopesa yo mbongo mama nalobaka yango mama azala mwasi oyo oza kocreye oza koluka mosala oza kosala quelque chose oyo koede yo mosala bible elobi motoki na yo nde nzambe akopambola yango e nasungaki ndeko mwasi wana ekomaki ke na mwa moko tozwaki marché moko ya monene marché wana à travers ba relation ngo na vie il faut koyeba koentretenir ba relation na ndeko moko azwaki marché moko na présidence aye kocontacte nga na équipe nanga ye azalaki na journalisme écrite azalaki azalaki kosala mingi journal écrite et puis aye kocontacte surtout tosalaki équipe et tokendaki kosala ba reportage na présidence et na bendaki mwana nanga na mato na lui tant tozokende na milliers oyo eza milliers ya bakonzi esengeli yo komibatela miso pai te oza mwasi kitoko bakocontacte yo landanga maloba oyo etaki mama nazopesa yo conseil o mama nayoki mais tant tokomaki kuna tosali mosala malamu esili mpe mais komaki moma moko ke bato wana oyo baza na kati ya bokritisme na bambongo na bango na makambo ebele baye kocontacte ndeko mwasi mpona koki koexpose mobimba te soki eza na bareunion na biso bamama nde tokoki kobimisa nyonso e ndeko après bareunion wana naye koluka ndeko amonana lisu te na Brazzaville nzoka moto oyo azalaki oyo akengelaka mokonzi ya mboka parmi bango na moko ayaki kocontacte ndeko toluka ndeko mpo toluka ndeko ndeni tokoki kozonga ndeko mwasi amonana lisu te apalangana nzoka akutanaki na ye deja na papa wana oyo abatelaka papa mokonzi babima bakenda après lobi nango tokokutana naye komona voiture ekomi oyotelema na ndako yaya nga na conseillaki otalama o mama o boy nga na bime aza na mwasi na aza na bana na yo kanisa osalani elelo oyo ntango naye kotuna basango ya ndeko mwasi wana baye koyebisangaki azwa maladi mpona nini kozanga koyoka yo ozwaki décision opesi mokongo na mokili ondimeli yesu elelo tozomona makambo yango ebele bandeko ebele baza kose confie na biso okosunga ye ndeko landa nzela oyo omipesi corps et âme mpo ndeko azala bien mais mpona kozanga koobeye liloba na nzambe ebele bakufa ebele bazwa bamalade ebele alors message yango na ezali ke bandeko na nga bamama toyeba kosala attention na maloba na biso tozwa décision na kanda te na esengo te toyebi me na kati ya bible eza na bato mosusu bakata bango kingo mpo azalaki na esengo abimisi maloba ebele na esengo okoki kobimisa maloba na émotion okoki kobimisa maloba na kanda okoki kobimisa maloba nzoka maloba wana ekokweya jugement mpo na yo mpo soki otosi yango te alors nakomi presque na suka on l'appellera femme et révolutionnaire bino bamama nyonso tu bokolanda émission oyo na Afrique na wape pai tobosani te bamama nyonso oyo toza kocontribue mpona kosunga bandeko na biso na Afrique bamama oyo bocontribuaki joko bandeko bakokende mpona kovisite tokopesa bino compte rendu mama Marie na Lyon partout oyo bozwami vraiment tozala branché émission oyo révolutionné bino nde tomonani na mbala na nsima soki tokoki kolanda lisusu frère na biso Mardoché
parce que tokomi presque na suka na émission